Kaka Nembozo Salafia wana 2025 mobimba Sina suka nango Mutoko kwa iso na siasa te Majunda 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 Taba we mususu Taba ndeko Sikoyo mutu oyo lelo yo komi porte parole na ye Tango bino bozwaka ba makambo babenga bino ba païens selon par rapport à bino ba païens na ba signification na bino hein Tata Kofi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons la facilité de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que nous avons TikTok, WhatsApp, Facebook, etc. que nous devons nous livrer à la facilité. J'allais dire quelque chose de méchant, mais je n'ose pas. Soyons plus intelligents. Respectons-nous. Respectons-nous. Je ne vous demande pas d'applaudir toute la journée, mais respectons-nous et puis soyons des gens qui courront derrière la vérité. Il ne suffit pas d'avoir la Bible en main. Il ne suffit pas d'aller au culte le dimanche pour être quelqu'un de bien. S'il y a des chrétiens, donc il y a des athées, donc il y a des païens. Tous nous sommes les gens. Tata Mutamba. Nanguya bakoko pe bakokololo batalisa kinga na kati ya makambo nyonso balobaki. Balobaki na ngana yebisa biso ezali bino. Bokanga ba église nyonso sans exception. Sans exception batu nyonso bazosala ba dégâts. Babimisa bandimi bakomisa bango bandimi na bango bakomba balabala. Bazwa bataba luka. Tozala molibo pe nzoto basenga balobi aza bisika biso enlèvement bazela kawana déjà ba enlèvement bango bakomisa bango bata Israël ya Dieu d'Israël azali obalo bakutu te abongwana te bozolo bela ya bongwana nani maika bongwana poani akoma pede bazala kana bango mai bomoi bozwi bango bobongoli bango 20 vino Jésus bongoli mai vino eza mai eza bon moi batu bakomolangwa Moïse ya bongoli mai makila komotanga bozo ka témoignage moko mwana moko te fura o azaso na Belgique mambazo loba Ce monsieur que vous voyez là, ses ancêtres sont venus chez nous ici. Ils sont venus nous dire que nos pratiques là, ce que vous venez de voir, que ce n'est pas bon. C'est diabolique, qu'on n'a qu'à laisser. Et ils ont pris ça pour aller chez eux. Avant qu'ils partent chez eux avec, ils nous ont donné ça. Jésus-Christ. Papa sambango nyonso passé ani boko yebisa biso ke asala scandale ti. Kasi na komba Jésus-Christ. Bango nyonso. Tata tabala. Bolo bela tabango kono ko ba notilisa bakoko. Vraiment. Toboy na biso ba église wana tango ba église ezala kité. Banditisme pe ezala kité. Bistolo ya awa condamné à mort. Toloba yango. Ezanzete ba mata yango bakitela keke zwa mutu nyonso ezaka te bakulu soki bana batu bokomisa bango doki bo petrisi bakomba bakoko na biso bakuluna. Kulu azana kati. Moyindo azana kati tozaki na ba miyibi te bakuluna bazaki ye na miso batu nyonso. Kosi baba. Nyonso la bozotala te babiloko ana se pona ba pasteur. Ba milimo bango babengaka. Tous les pasteurs wana bazalaka elongo. Na bana oyo bayebi bobiso basa elango na ninga malamu te bango tu bazoko appuyer bango siko na komba Jésus Christ mundela za na eloko te mundela za na eloko te kaka ndebo mona kas nature za ko enseigner bazwa ko zo ya nature tala mambongo comme ko sa te soko za intellectuel wande ko na moyindo ba intellectuel oza une telle personne intel oza yote ngana otanga nga ezaki bonga na sombeli yo pesa ngai joyeux Noël yani ngaza ko komona Noël o pesa nga
joyeux Noël, la coco comme les Noël. Un coco comme les Noël, hein? Il fait à Jésus triste, hein? Je dois passer un joyeux Noël, parce que joyeux Jésus triste, c'était un déni, hein? Ce qui bino boni boyoko, une telle gens, hein? Bino doit mon malade. Bami sosola, mambo ya kutu ya nangai, na yebite, heureusement, alinga anga minga yebi, hein? Akolo bangai, boni, hein? Bosola kina bana, joyeux toufi, bosola kina bana, hein? Bana basa malamu. Ngala bise joyeux toufi ono wa Noël. Ya nani? Oti, ngako tupe na tika ngoma ya na lobi mais bino bakoyela mino pe joyeux pénis. Hein? Vous excusez-moi le terme. Par exemple, nous pouvons jouer pénis bondimi hein. Bah yep que no pénis wana ya mama lunga. Allez bon comme peut no wana la bobi petit na ngote. Bozolo batala tufi abatu nyonso. Oh azo kolobela batu ba yekola ta français to anglais to portugais. Hein? Tufi na bino, na ebisi bino. Boyebi pe va Kikongo. Boyebi pe va ya lingala. E konti si nyonso. Ezolo ba nyonso. To bazolo ba likasu. Eh? Sukali na biso boko tanga yango memba mindele koko matie pa na bango modie boko tika yango modie boko sundola yango Jésus Christ tufi boko tika yango boko landa ya bakoko na biso bakolo mabele bakolo mokili obino boliaka pe boya kosoka biloko nyonso na Congo awa loba boyiba ka biloko na biso Congo te bino bakita na biso mindele tufi na bino tufi pa bangoma tufi ya Macron tufi ya nani oyo azotia batu mangwele. Toutes les devises des pays africains colonisés par la France sont des envoûtements, mon frère. Un jour, j'ai mené, vers 2016-2017, j'ai mené un travail, j'ai examiné toutes les devises du monde. D'ailleurs, j'avais même découvert qu'il y a des pays qui n'ont pas de devises. Parce que la devise est censée être une aspiration nationale. Mais j'ai examiné la devise de la France et j'avais lu un livre de franc-maçonnerie. Je ne me souviens plus trop dans quel livre j'avais touché. Je ne sais pas si c'est Constitution des loges d'Anderson 1723, je ne sais pas trop. En tout cas, je lisais un livre de franc-maçonnerie et j'ai vu la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité, c'était une devise de la grande loge de France. Vous voyez. Et j'ai compris que, ah tiens, mais donc, la plupart des devises là sont des devises en réalité, sont les devises des loges, des francs-maçons. Ça concerne les francs-maçons, ça ne concerne pas les peuples. Quand on voit... Hein? Ba filtré ba yebi déjà oyo bazali bakita na biso oyo ba yiba bango mayele ba yeba kingonga oyo hein na minoko na bango ba koti lokwa bana bakoko fratani tufi unité soki nini pe nini langage wana baloba kango na loba yango déjà hein na tala batu mususu na songa lisu tala lelo na juste exemple za la kaka to biso to loba. Bon, attends, bon, niye ba kodi ya maloba na biso monoko na biso to koloba nenge biso bakoko batangisi biso moto na koloba bongo. Manga. Ngambo, mama lobi manga. Na na yebi elenga manga tena sa avocat. Na na yebi protéine avocat te. Na manga. Avocat na biso asambela kabisa pesa biso makambo ebele. Na molimo pe na nzoto na ba mukoko liwa na nyonso ya kaka manga. J'étais manga et si ça kababa poso wana bémoroïde manga tala bandeko bolongwa na bato bazolo baswa diza bana bakoko mais bazala ba solo ya tufi ya ba mindele frantani tufi unité soki nini pe nini ba langage ya bongo tala lelo yo tozongeli bino kama lobo toloba heureusement ye pa loba français mais akotika pe modie wana po ba kontato la ke die ezali cher. Bakotato la ke God ezali dog. Bakotato la ke Diego Kao ezali mokonzi ya bambwa. Jésus eko bongo la mayo balobi l'eau c'est la vie. Mayo eza bomoi. Abongo lango na vino. Po langu sabino. Vino ngo yango bozomela. Boyeba kalisusu te balobela bino kaka croyez seulement mais biso tosolo bana bino kanisa mbako ko boya to kondima bazo ba bino bozala matoi bozo fiato te bozala matoi bongo yoka bala no bozala misu bozo fiato te bana misu bokomona pe monoko ko tatola malamu bango mutu babongola batu na biso ba DP balusa na sima
Bango mutu babongoli bango esengeli bozonga na kutibobino. Mwana lui atikali lion. Mwana jaguar atikali jaguar, ya panthère atikali panthère. Bino ba kokosa bino babongoli bino. Moïse lisusu tufi. Mbote na biso ezanga bino mamekelamu. Abantu bwa malamu enga malamu makasi bende kutupete. Bandeko. Nazolobela Tata Olomide. Oyebi maloba oyo bimisa Nzambe asambela kate. Asambela nani? Oyo ezali ngonga bosolo. Ngonga bolingo. Oyo ezali ngonga malamu ekotisi nyonso wana. Sikoyo mutu oyo lelo yo komi porte parole na ye. Tango bino bozwaka ba makambo. Babenga bino ba païens. Selon par rapport à bino ba païens na ba signification na bino. Tata Kofi. Nangina lobelo komoko. Tango biso tolo ba bosolo yo. Muta kangango te pesa ngonga ya bosolo ngonga bolingo ngonga malamu. Mokela zonsa mukili na elenga kela kyango malamu. Tozala tozali tokozalaka malamu. Nzete ba matela kango bakitela ka o balona kango babuka ko ni basalo ko sala pe moninga. Lelo Tata Kofi ko pesa masese na français. Ngana okamwa. Siko français na yoke le côté tout fia français. Je voudrais vous demander, mes chers compatriotes, mes pères, faisons l'effort de parler moins. Ce n'est pas parce que nous avons entendu quelque chose être dite 30 fois, 20 fois, 40 fois par différentes personnes que cette chose est devenue vérité. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a la clameur publique, ce n'est pas parce qu'il y a la rumeur publique qu'un mensonge deviendra vérité. Ne donnons pas aussi facilement le siège, le trône aux mensonges, aux supputations, à la diffamation. Soyons adeptes, soyons les amis de la vérité, de la véracité. Personne ne voit ce qu'il dit. Personne. Mais tout le monde en parle. Est-ce que ça suffit pour salir les uns, pour salir les autres? Moi, je voudrais vous recommander d'être beaucoup plus intelligents que ça, parce que nous sommes plus intelligents que ça, nous Congolais. Parlons moins et sachons nous aimer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons la facilité de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que nous avons TikTok, WhatsApp, Facebook, etc. que nous devons nous livrer à la facilité. J'allais dire quelque chose de méchant, mais je n'ose pas. Soyons plus intelligents, respectons-nous. Respectons-nous. Je ne vous demande pas d'applaudir toute la journée, mais respectons-nous et puis soyons des gens qui courront derrière la vérité. Il ne suffit pas d'avoir la Bible en main, il ne suffit pas d'aller au culte le dimanche pour être quelqu'un de bien. S'il y a des chrétiens, donc il y a des athées, donc il y a des païens. Tous nous sommes les enfants du bon Dieu, qu'on se le dise bien. Lelo Tata Kofi ko pesa masese na français. Ngana okamwa. Siko français na yoke le côté tout fia français. Opesi masese, o lobela soki nini na ngonga soki nini ni na yoki kutute. Pona nani? Crétin. Azali obalo bakutute o abongwana te o. Bozo lobela ya bongwana nani? Maika bongwana poani. Akoma pede? Bazalaka na bango mai, bon moi, bozui bango bobongoli bango vin. Vino, Jésus bongoli mai vino eza mai eza bon moi, batu bakomo langwa. Moïse ya bongoli mai makila. Makile komo tanga. Bozo ka témoignage moko mwana moko te fura. O azaso na Belgique ma bazoloba. Bazolia banzoto ba makila Yesu. Kasi yazo il faut ka Yesu nga yeti. Simoti. Jésus, yazo sela nde Jésus. Ba passer nini ko banana bango nyonso. Tata mutamba kanga église. Nga makambo ebele ba ebisinga ibo kanga yango wapi ngonga oyo lobi. Olobaki ko kanga ba église wana. Simon mutu abande ko memela Jésus triste kulusu. Kasi Simon ngo bango ba pratika kamala mutu ya bayindo.
Bao baso pratiquer Jésus à Israël. Baso sangana bango lokola basa batanzoto ya Yesu makila ya Yesu yango baza ko propager. Malamu to baso distraire bino. Baso lalisa bino. Lelo nzamba sambela kate asambeli mutu moko boye pona likambu moko boye. Ah tata Kofi. Ngonge koke Fier na munoko mboka na bino balobaka nini azo sala fier. Balobaka nini na munoko mboka na bino. Ezana parti moko pona osala fier balobaka machunda. Kaka ndembo zo sala fier wana 2025 mobimba sina suka nango mutu akokwa iso na siasa te. Machunda 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 batu musu bazokota ondire aza na assurance te. Pesanga micro na nga wana betobo. Il faut kota na assurance. Ozola kisake na 2025 ba porte nyonso ekangama kezo fungwama. Na lobby 2025 bisika babengana yo bakola mukana tongo ba 6h45 bayoki kaka yondo komi yamba yango yondo komi 2025 oyo baopambola malikolo ya lolendo me baza na nzamba puntu lolendo ti lokande bazo denda monoko na ye moko donc po aloba machunda epa na ye ezo semble ye donc moloko ya mutuna mais français atunaka te anglais bakoma koyekola na baeglise na bango. Tata muta makanga baeglise 2025 yo soko kangi baeglise te bakoko batali so makambo ebele tika na lobata mwandambu soko kangi baeglise te 2025 oyo bakoko pe bakoko na biso bakokanga nde bino tata mutamba ponzete ba matelaka yango bakitelaka soko lobi liloba balobaka liloba nyonso ezalaka na mpeve eloba maki pamba te kanga ba eglise wana nyonso ditoleka vraiment kitoko ta mukie te bokolobelanga nini Ce monsieur que vous voyez là, ses ancêtres sont venus chez nous ici. Ils sont venus nous dire que nos pratiques là, ce que vous venez de voir, que ce n'est pas bon. C'est diabolique. Qu'on n'a qu'à laisser. Et ils ont pris ça pour aller chez eux. Avant qu'ils partent chez eux avec, ils nous ont donné ça. Tikolobango basambelelaka Jésus-Christ. Papa sambango nyonso passer ni bokoyebisa biso ke asala scandale ti. Kasi na komba Jésus-Christ bango nyonso. Tata tabala. Bolo bela tabango kono ko ba notilisa bakoko. Vraiment. Toboy na biso ba église wana tanga ba église ezalaki te. Banditisme pe ezalaki te. Lisolo ya awa condamné à mort toloba yango. Eza nzete ba mata yango bakitela keke zwa mutu nyonso ezaka te bakulu soki bana batu bokomisa bango donc bo petrisi bakomba bakoko na biso bakuluna. Kulu azana kati. Moyindo azana kati tozaki na ba miyibi te bakuluna bazaki te ye na miso batu nyonso. Oh kosi baba nyonso na bozotala te babiloko wana so epona ba pasteur ba milimo oyo bango babengaka tous les pasteurs wana bazalaka elongo na bana oyo bayebi bobiso basalela ngo na ninga malamu te bango tu bazoko appuyer bango siko na komba Jésus-Christ mundela za na eloko te mundela za na eloko te kaka ndebo mona kas nature za ko enseigner bazo akozwa ya nature. Ils nous ont donné ça. C'est-à-dire, ils ont écrit un livre et ils ont créé des statuettes qui leur ressemblent pour nous donner. Et ils sont partis avec pour nous là, pour aller garder dans le climatiseur. Depuis qu'ils sont partis avec pour nous et ils nous ont donné pour eux là, ça va plus chez nous. Ça va plus chez nous. On est entré dans la souffrance. Ça ne va plus.
Pourtant, avant, quand on avait des problèmes, on partait utiliser nos pratiques là pour avoir des solutions rapidement. Mais depuis qu'ils ont donné pour eux là, quand on a des problèmes, on cherche solution pour eux, on ne trouve pas de solution, on souffre toujours. Et ils nous font comprendre que pour eux là, la solution, c'est après la mort. Lorsqu'on va quitter sur terre ici, on va mourir là. C'est là-bas qu'on aura la belle vie. Donc on n'a qu'à se concentrer sur ça seulement. Pendant ce temps, quand ils ont pris pour nous pour aller garder chez eux là-bas là, ils utilisent ça en cachette et tout va bien chez eux, tout va super bien chez eux. Jusqu'à ce que nous-mêmes, on souhaite quitter notre terre où on a toutes les bonnes choses pour aller se chercher chez eux là-bas où il n'y a rien. Vous voyez comment ils ont réussi leur arnaque là. Mais pendant qu'ils partaient avec nos pratiques là, on avait des ancêtres qui étaient des guerriers, qui ont résisté, qui ne se sont pas laissés faire. Ils ont gardé encore notre science parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir une descendance qui aura besoin de ça. Donc ils ne pouvaient pas se laisser faire. Mais vu que ces étrangers-là ont tellement bien réussi les plans, ça fait que nous, la descendance de nos ancêtres, on ne s'intéresse pas à la science qu'ils ont gardée pour nous. Pourtant, cette science-là est la solution à nos problèmes. Mais on la diabolise. Et on continue. Mundala za lelo côté kaka ndebo mona kas nature za ko enseigner bazo ko zo ya nature do bango donc ba kota kana fin fond ba bimisika ba sukali na bango oyo e ya ko pesa ba diabète ba pesi ba chef coutumier tout comme ça oyo ba yoka ba boko côté ba tosaka ba côté aller ba lakisi bango ba secret ale ba comme ko la lisa batu bango pe ba ko pesa bango chaque fin du mois ole ba batela ba ndeko na bango. Pendant ce temps, la descendance de ces étrangers-là viennent chez nous pour utiliser la science que nous, on diabolise. Vu que nous, on ne veut pas utiliser là, eux, ils viennent utiliser. Et ils continuent de prospérer. Pendant ce temps, nous, on continue de souffrir en disant que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Pourtant, si on se retourne vers ça, tout ira mieux chez nous. Je dis nous, mais moi, je ne suis pas dedans. Hein. Vous, les religieux, moi, je me suis déjà retourné. Ça va super bien chez moi. En tout cas, tant que vous n'avez pas compris que tant qu'on ne retourne pas aux sources, on ne sera pas sauvé. On ne sera pas libre, on ne sera pas en paix, on ne sera pas heureux. Vous allez toujours souffrir. Nous qui sommes retournés aux sources là, c'est fini la souffrance pour nous. Nos ancêtres sont avec nous. Nos génies, nos ancêtres sont avec nous. Et ça va super bien. Petit Bissar, trop d'enhéri. Dans la Mambongo, comme il constate, ce qu'on a intellectuel, on ne connaît pas mon intellectuel, une telle personne, un tel, ça y est. Moi non tanganga ezaki bonga na sombeli yo pesa ngai joyeux Noël yani ngaza koko comme Noël o pesa ngai joyeux Noël ngana koko comme Noël ngana koko comme Noël te ye fête Jésus triste yo to pesa ngai joyeux Noël pesa ngata joyeux Jésus triste te na ndeni soki bino boni boyoko une telle gens, bino to mona o malamu ba mi sosola mambo ya kutu ya na ngai na yebite heureusement alinga anga minga yebi akolo ba ngai boni bosola kina bana joye tufi bosola kina bana bana basa malamu ngala bise joye tufi ono wa Noël ya nani oti ngako tu pe na tika ngoma ya na lobi mais bino bakoyela mino pe joie pénis vous excusez-moi le terme bakoyela mino pe joie pénis bondimi ba yebisi no ke no pénis wana ya mama malunga ale bokoma pe no wana la boyebi petina na ngote to ngato lo bango meka le to bika ba peve na ba peve zali bakokola bakokolo ba tie makambu kanda tuna mukongo ayebiso kanda za mboka ya mboka na biso to lala rapeto vumbu kaka tango il faut le temps fina mene maçon jobo tekeli ba yindo tango molayi na lala te tikolo bango basambelela ka Jésus Christ papa sambango nyonso passer ni bokoyebisa biso ke asala scandale te kasi na komba Jésus Christ bango nyonso tata bala bolo bela ta bango kono ko bana notilisa bakoko vraiment to boy na biso ba église wana tango ba église ezalaki te banditisme pe ezalaki te lisolo ya awa condamné à mort toloba yango eza nzete ba mata yango bakitela keke zwa mutu nyonso esaka te bakulu soki bana batu bokomisa bango doki bopetrisi bakomba bakoko na biso bakuluna kulu aza na kati moyibi moyindo aza na kati tozaki na bamiyibi te bakuluna bazaki te ye na miso ya batu nyonso
Oh, kosi baba. Nous sommes besoin de la babilo kwa na se pona ba pasteur. Ba milimo oyo. Oh bango ba bengaka. Tous les pasteurs wana bazalaka longo. Na bana oyo ba yebi bobiso. Basa elango na ninga malamu te bango tu bazo ko appuyer bango ce na komba Jésus triste mundela za na eloko te. Mundela za na eloko te kaka ndebo mona kas nature za ko enseigner bazo ko zo ya nature. Do bango donc bakota kana fin fond babimisika ba sukali na bango oyo e ya kopesa bat ba diabète ba pesi ba chef coutumier tout comme ça oyo ba yoka ba bokoko te ba tosaka ba kokoko te ale balakisi bango ba secret ale ba comme ko la lisa batu bango pe bango kopesa bango chaque fin du mois ole ba batela ba ndeko na bango donc mo olo kwa machunda oh kokololo mbiye mimo inisa tala ba Moïse oyo tout fia Moïse ya bongola ozali mai makila batu bakoma kotanga makila tango nyoso tout fia Jésus Christ ya bongola mai weza bomoi vino batu balangwa bamiye bakasu bango te bino nyoso die d'Israël bino nyoso die ya Bouddha Chine bino nyoso die ya bala musulman barabe tout fia Moïse ya bongola ozali mai makila batu bakoma kotanga makila tango nyoso tout fia Jésus Christ abongola mai weza bomoi vino batu balangwa bamiye bakasu bango te bino nyoso die d'Israël bino nyoso die ya Bouddha Chine bino nyoso die ya bala musulman barabe siko komi o mai kalambai bongwana lisusu nini na so comprendre te mbongwana oyo nanu babongola ba mai weza bomoi yo baziyo balangwisi yo ba témoignage bozoyo kango kili mwana oyo ya Belgique akomi koloba yango nzoto ya Yesu makila Yesu bo mela bimela noko nini tata nini ata yo moko tata mutamba lelo babongisaka yango na oyo elekaki oyo koya babongisa yango lelo tango zana na bomoi bakoko na biso baloba yekola koyeba talwa kwanga bongisa makambu po ekoma soki peso ngolo pakala zata koksino na 9 ans 909 ans ekozongela pe bino 2025 oyo ezali somo malamu na malamu bato malamu bosepela nzete bamatela kango bakitelaka oyo malamu te boko pakata na molimo pe na nzoto boza ebele bozo ko banga kosela ba mindelo wana na ndeni bango moko ne bazana ba ye awa mingi po ba yebi kinyoso wana ezate bozela tango bakoko ba opesa mpeve poto lobela nini makambo yo batie kati na biso nzamba pungutulenda zoyoka lokola bazana ba email na biso soki ba nini telefone kanga bikaka boum appel kaka 18h mwende na fungoli na bandeko tata mutamba na nguya bakoko pe bakokololo batalisaki nga na kati ya makambo nyonso balobaki na nga na yebisa biso ezali bino bokanga ba église nyonso sans exception batu nyonso bazosala ba dégâts babimisa bandimi oyo bakomisa bango bandimi na bango bakomba balabala bazwa bata baluka tozala molimo mpe nzoto basenga balobi aza bisika biso enlèvement oyo bazelaka wana deja baenlèvement bango bakomisa bango bato ya Israël ya die d'Israël oyo baza kotala bandeko bomata bokita ata bakitani na biso mindele bakoloba bakodia oyo bandeko oyo tokotanga bobiso na nkona ya bakoko pe bakokololo tozoloba monoko na biso nde bimisa nyonso ebimisaka kodia nyonso bandeko rapport a kodi eza kuna na kati ndeko na ngai sikoyo lelo oyo zondima te ifo loba lingala bozolo batala tufi ya batu nyonso oyo azokolobela batu bayekola ta français to anglais to portugais tufi na bino na ebisi bino boyebi pe va kikongo boyebi pe ya lingala ekotisi nyonso ezoloba nyonso to bazoloba likasu sukali na biso bokotanga yango memba mindele kokoma tie pa na
bango modie bokotika yango modie bokosundola yango Jésus Christ tufi bokotika yango bokolanda wa bakoko na biso bakolo mabele bakolo mokili bobino boliaka pe boya kosoka biloko nyonso na Congo awa loba boyibaka biloko na biso Congo te bino bakita na biso mindele tufi na bino tufi ya Papa Roma tufi ya Macron tufi ya nani oyo azotia bato mangwele. Toutes les devises des pays africains colonisés par la France sont des envoûtements, mon frère. Un jour, j'ai mené, vers 2016-2017, j'ai mené un travail, j'ai examiné toutes les devises du monde. D'ailleurs, j'avais même découvert qu'il y a des pays qui n'ont pas de devises. Parce que la devise est censée être une aspiration nationale. Mais j'ai examiné la devise de la France et j'avais lu un livre de franc-maçonnerie. Je ne me souviens plus trop dans quel livre j'avais touché. Je ne sais pas si c'est Constitution des loges d'Anderson 1723. Je ne sais pas trop. En tout cas, je lisais un livre de franc-maçonnerie et j'ai vu la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. C'était une devise de la grande loge de France. Vous voyez. Et j'ai compris que, ah tiens, mais donc, la plupart des devises là sont des devises en réalité, sont les devises des loges, des francs-maçons. Ça concerne les francs-maçons, ça ne concerne pas les peuples. Quand on voit... Hein? Ba filtré ba yebi déjà oyo bazali bakita na biso oyo ba yiba bango mayele ba yeba kingonga oyo hein na minoko na bango bakoti lokwa bana bakoko fratani tufi unité soki nini pe nini langage wana balobaka yango na loba yango déjà hein na tala bato misusu na songa lisu tala lelo na juste c'est exemple ça la kaka to biso to loba po atale lobo niye bakodi ya maloba na biso monoko na biso tokoloba ndenge biso bakoko batangisi biso moto yosa koloba bongo manga ngambo mama lobi manga na yebi alenga manga tena sa avocat na yebi protéine avocat te na manga avocat na biso asambela kabisa pesa biso makambo ebele na molimo pe na nzoto na ba mukokoli wana nyonso ya kaka manga nzete manga esilisaka baba poso wana bemoroïde manga tala bandeko bolongwa na bato bazolo baswadiza bana bakoko mais bazana ba solo ya tufi ya bamindele frantani tufi unité soki nini pe nini balangage ya bongo tala lelo tozongeli bino kama lobo toloba heureusement ye pa lobaka français mais akotika pe modie wana po bakota tola ke die ezali cher bakota tola ke God ezali dog bakota tola ke Diego Kao ezali mokonzi ya bambwa na koloba pe nzamba bambwa te na kope kolobaka po bososola par rapport à papa onde balobaka na portugais Diego Kao mbwa nzamba bambwa na anglais God obalusi na sima dog na français chien ebimisaka nde toloba chine soko zwi C na H ebimisaka kini parce que C c'est la troisième lettre H huitième lettre et kobima onzième lettre za kaka soki tozwi pe Dieu tozwi na chien C na H et kobimisa onzième lettre après tu plus c'est ça les deux deux wana kokoma na nombre te koma na lettre N wana obalusi yango et kobimisa ou ebimis donc pour le baka i français ebimisi Dieu baza ba comédien Dieu wana balusa iye komaka ba comme Dieu baza ba biso te biso nde ba solo bango baza ba comme biso bakitani na biso bazwi ba bolobaka ba vie na aventure ya aventure bazwi ba vie na aventure ba comédien wana di Dieu Dieu a dit baza na nini pour la parole c'est fait cher comme ici biso batoto za nzoto to mitiki na ndenge nini moyindo sasumuka ndeko na ngai milinga moto milinga tangu ifina meneza ngonga na biso créer l'homme à notre image créer l'homme à notre tufi ko sala kopesa bino o ezali pesa ngai peme kamata moyindo bondimi yango boziki bobango Subkali ozo pesa bino diabète bozolia oboyi Kongo bololo po makilano sala bololo boko mela yango nanko boko yuguzela boko sata bala tangu fone tangu firi amene fraternité unité toufi nini boko ko infiltrer biso ça ne concerne pas les peuples. Quand vous voyez par exemple en France liberté égalité fraternité, c'est pas pour le peuple,
c'est liberté de tous les francs-maçons, égalité de tous les francs-maçons et fraternité de tous les francs-maçons. Le peuple, on n'a rien à foutre du peuple. Que tu sois chrétien, bouddhiste, tout, on n'a rien à foutre. Ce qui compte, ce sont les membres de la franc-maçonnerie. Et donc, j'ai examiné... Oh bébé. Donc, j'ai examiné les devises des pays africains. J'ai constaté quelque chose que toutes les devises des pays africains ont les mêmes mots. Si vous prenez par exemple, j'espère que je ne me trompe pas, ça fait longtemps. Vous prenez la devise du Burundi, la devise de quel pays là? Du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa? Non, Congo-Brazzaville. Et la devise du Tchad. Ce sont les mêmes devises. C'est-à-dire vous prenez Burundi, Congo-Kinshasa ou Congo-Brazzaville. Si je ne me trompe pas, ça fait longtemps. Et il y a la devise du Tchad. Ce sont les mêmes devises. Unité, travail, progrès. Même devise. Vous prenez la devise du Sénégal, vous prenez la devise du Mali, ils ont la même devise. Ensuite, vous allez remarquer que dans la plupart de toutes les devises des pays là, tu vas voir unité, 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 tu vas voir travail, 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 tu vas voir paix, 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 tu vas voir solidarité. Mais en réalité, ce sont des envoûtements des peuples. Ça veut dire que quand on donne la devise, ça envoûte le peuple et ça concerne la minorité de l'élite qui dirige le pays. C'est pourquoi pour délivrer les pays africains, il faut enlever leurs devises parce que ces devises-là ne représentent pas les aspirations de ces peuples-là. Par exemple, lui qui a fait la devise du Mali et du Sénégal, c'est quelqu'un, bon, il a fini de faire la devise du Mali. On lui a dit, bon, on cherche aussi une devise du Sénégal. Il a dit, bon, j'ai sommeil, il donnait la même devise. Si c'est un peuple, un but, une foi. Mais c'est complètement de la merde. C'est pourquoi vous voyez, Maliens et Sénégalais sont comme des cabris, vraiment, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Donc les devises, il faut supprimer les devises. Ce sont des envoûtements diaboliques, les devises que vous voyez là. Ça ne concerne pas les peuples. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Jésus ko la mayo balobi l'eau c'est la vie. Mayo eza bomoyi. Abongo lango na vino. Po langu sabino. Vino ngo yango bozomela. Boyeba kalisusu te. Balobela bino kaka croyez seulement mais biso tosolo bana bino kanisa mbako ko boya to kondima. Bazo ba bino bozo la matoyi, bozo fiato te. Bozo la matoyi bongo yoka. Bala no bozo la misu bozo fiato te. Bana misu boko mona. Pe monoko ko tatola malamu. Bango mutu babongo la batu na biso. Ba DP, balusa na sima. Bango mutu babongo li bango esengeli bozonga na kutibobino. Mwana lui atikali lion. Mwana jaguar atikali jaguar, ya panthère atikali panthère. Bino ba yeko kosa bino ba bongo li bino. Moïse susu tufi, ayeli susu, abongo li mai makila. Allez, vous comment démonstration? Ba démonstration ndenge nini wana? Ba koko na biso ba tikela biso ba fumbwa, ba tikela biso ba pondu, ba tikela biso ba matembele banki, ba ngai. Ba bongi simo kili, ba kobi ko sala malamu. Bango ba yena ba biloko na bango. Biso bazaki ko futa ko tuba biso mamango leta. Zo libende wana ko tsena pina to ne loka pemba ndenge ko pasuka. Biso zaki na biloko wana te. Biso ngai yo yesongolo pakala. To zaki ko kima mkunde bembete. Yamba biloko nyose zala o bozolo bake bango bazali na nini tuko so bazo ko zwa bazo sala kini na Kongo bololo. Mbonga o 2025. Boko yukuzuna boko santabala. Boko mona bimona meso. Boko mona bimona meso no bomona te. Bino bozo yokate. Bokanisi bozala loposo na bango. Boko sambwa. Bomoni nguba bododi ngo. Zale bisika. Donc il y a tant bumbala moko. 850 na yaki nango. Ndenge na yaka. Donc mbala moko ndeko songolo pakala abandi ko salela. Mbala moko abandi salela yango. Donc catalogue nango yango yo. Donc le versement moi à $30. Donc je dépends de ce pour lui $20 à payer yo. Kale tuka. Je m'en bande ko ngai. Mais pour la kokata na total saraka. Tata Kofi. Oh ezango ngaya donc pour tout likolo 243 et ça le chiffre 9. 2025 malgré par rapport de bolobi to koti. Mais déjà to kota to koti to kokota ka to zala kabiso to kontunaka. To zala na ibande to zala na sukati. Ba pesa kibino ezali pona kolengela bayindo. Bozo distraire batu. Tozo pusana. Congo,
Kaka, 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 kakalala, 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 kolo, 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 kakaka, 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 nga, 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 kokoriko, kokoriko, kokoriko. Au TEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.